Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Artistes Totelemi, les artistes, voyons Kassiko Biso, dans le Rodondo. Yoka Biso! Papa aussi. Match est commis. Bien continuer. Alors, les continuent encore. Mais vous voyez que lui marquait à l'étranger compte double. Donc 2-0 déjà. Papa aussi, Ngana Yelibana CFC. Dans notre programme, en ce qui concerne le programme, les bénis, il y a programme, il y a le lot. Nous avons, primo, la prière. Le président Faustin Soukario, Tobé Lombe, Azali. Yahweh! Amen. Amen. Nazopambola no Nzambe, l'inspiration oya pesi na Mongula ye Jean-Paul Mayata pour la organisation ya makambo yo tokutani kati no sika na mokola lelo. Soki Nzamba zate na kati na organisation et le komoko pe ko salama ezate. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 6, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes venus enseigner, le poussé n'est pas une amototé, castoyer pas une ensemble. Alléluia. Amen. Encore on a vu ça moitié levé tous au bon de là. Éternel Dieu tout-puissant, Père de gloire, n'a pas moulu au beaux amis ensemble malade. Il y a une zambalola depuis l'éternité. Seigneur, merci parce que tu nous as rassemblés. La zombie n'a pas de convocation solennelle, la présence de la Yosa. La yébé était tant que vous sa vision, vous sa provision. La yébé était tant que vous n'avez pas combattu. La yébé était continué sika. Éternel Dieu de gloire. Yo nous okababiso. Yo nous amène réunion sur continué sika. Donc maman na mayele na bisote. Donc maman na moi de l'épée no suka. Banda na biso kolo na kembo tata. Zo contrôle le moment où nous sommes. La mokola le éternel Dieu. Et bana koko qui sama pe salama. La zobonde là pour na mandeko no atadia bulango cha bango bolemo éternel Dieu la musa bango pesa bango makasi o so na bango po ba ya ko bénéficier ya winzambe la papa kumba mana yo ya witomba mana yo esika oyo nkolo na nkembo tata na bandeko benga na molimo nyonso ya winzambe ko tosa liloba na yo te le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de to bonde na kodima. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Wanande ko. Nalingi moto moko Yesu akufela ne kulusu. Apepa nano apepa. Soka yebike nuter. Yomota umelina bosantu. Yepanda boni okomali sumu. Yaya nanga obongi na yango te ezanga ndetsake yango na mtango nasalaki na masuku masiyo tibidi wae nanga yo apena komigo santu efu nango nasalaki na masuku Bamboule belé tosali alors qu'il fallait tous aller les pionniers en Afrique. Lelo tolobaka baisi manabiso ba mata. Baisi manabiso ba mata. Baisi manabiso lelo basali ba Hollywood, ba Nollywood et consorts.
parce que mitema na biso efanisaki nzambe te. Totiaki nzambe liboso na misala na biso te. Totiaki lofundo na biso, lolendo na biso. Tomoni ke succès balbeli na balabala yango nde. Misala na biso ekufi. Nzoto ekufi. Ba rapport na biso ekufi. Bref, tozo sala du sur place et pire encore, tozo sala tozo masima. Yango to sangani lelo bandeko basi mibali, ba frère en Christ. Tolu kelongi na Nzambe. Est-ce que nous dimi des fêtes wana? Est-ce qu'on dit que ton consomme c'est la bango de fêtes marqué sous moi té? Oko beta mololo mutwana nzela zo le ka kangana mon frère. Amen. Amen. Succès ou take pas na Nzambe. Ngai na ba ko zanga té. Po na yebi ke soki ba ko. Amen. Jésus. Nzambe mona yo. Dans les mots, un mauvais jour, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. Mettez l'ensemble, ma boko est bien, Zamba Yokayo Jésus. Lui qui était, la parole est faite chair. À combien plus forte raison moi, un avenir dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Oui, mon bonheur. Je vais prier comme Jésus. Toute ma vie. Mais Jésus. Oui, mon bonheur. Je vais vivre comme. Oui, mon sauveur. Je vais vivre comme Jésus. Amoni acha kokosa yo te vraiment nganga wana. Acha kokosa yo ya moni ya wote. Si on bimi la te fala ko luko de la te fa ya personne qui se pose de côté. Jésus. Beta mololo pas dans Zambé, Zambé yo Jésus. Makasi na mwana Nzambe na kam Christ. Eza liboso kasi eza ya suka te. Pona nga eza la kata une fois par an, même deux fois par an. Mama msusu ba eti. Bakoya, bazanga banzela bazoya. Merci. Bote ya biso mama wa présente ozoyoka. Mutu nyonso ayokaka na o bazote ya po a changer. Ata ndoki so azalaki ndoki okilelo Nzambe faut changer. So pozali motema mabe faut luka ko changer okoma malamu vraiment. Pia batu mami wa Nzambe. Tomoni yo ozobina vraiment awa esengo oyo ozana ngole ebite. Na ko binela mami wa tanga na Nzambe ko binela mokeni na ye. Donc azana esengo ya kosakana te. Elakisi pele koza mami wa Nzambe. Oui, na confirma kango mikro nyonso nazalaka mami wa tabatu ya Nzambe. Ya liboso pe ya suka. Kuna journée oyo lobele oni. Journée oyo en tout cas epesinga esengo makasi. Et elobelinga que Nzambe ayebi biso ba comédien. Ayebi biso na bakombo na biso. Voilà pourquoi Adje kati na pasteur de la foi révélation oyo bon na biso. Donc eyebi singa bongo elobi na ke suzi bantu Nzambe ayebi bino ba comédien. Et azala posta sala yebele ya mingi pona bino. Olingo oyo ezala pe ya solo. Oui. Bozo seka bozo bina vraiment olingo oyo ezala tina kati ya mitema. Yango nde problème. Wana komi mutu na Nzambe na ye. Salut ezaka individuel. Wana komi en tout cas mutu na relation na ye obazala ngona Nzambe. Po okoya awa obini osambeli. Mais soki na noza relation bien te na moninga no mutu osali eloko te. Donc bon ngai naza na oloba na part na ngai. Nayebi ke na kobima na bénédiction na nga na nyonso ya nga po na nga sans tâche. Merci beaucoup. La corporation artistique, beaucoup de c'est une journée qui a été inspirée par
frère évangéliste de la foi. Jean-Paul Mahata, pasteur de la foi. On a lelo eza journée oyo tosi appelle Nzambe. Eza journée oyo Nzambe alobi ke ntango ya théâtre ekoki. Ntango yango oyo moko na moko c'est vrai tosambela na l'église na biso. Nzambe alobi mokolo moko ezala mpona biso kosambala parce que nde tozambo moko na moko asambela na l'église na ye. Mais lelo nde à travers mosali na ye pasteur Mayada esangisa biso nyonso bacomédien toya toloba stop na eza journal liboso mpona nga journal liboso nandake na activité moko songolo te oyo ezosangisa biso mpona tokumisa Nzambe mpona nga eza mbala liboso ezala liboso kasi ezala ya suka te priere na biso yango wana eza ya liboso kasi ezala ya suka te Nzambe oyo lokola Nzambe alobeli bacomédien seke Nzambe ayebi biso. Merci beaucoup. Pour l'organisation oyo esala nini esalinga plaisir makasi kokumisa Nzambe eza très important na bomoi na biso bato moto oyo ayebi kakelama na sila mokili oyo Nzambe mokakela ye esengeli na ye akumisaka mpe asanzolaka monena maintenant journée liboso depuis kobanda Nzambe liboso kosangana bokokumisa Nzambe. Bien sûr manifestation ya boye c'est la première fois depuis que nga na banda mosala. Ah, aux protocoles, comme protocole, ton pour la journée, la bulle d'arrosé, c'est peu ça, en fait, c'est une journée des artistes, journée de prière des artistes. Dans le pasteur de la femme associé, on a plus qu'Oyeba, qu'aider protocole, il y a CFC pour connaître qui sont les acteurs, qui ne sont pas les acteurs, qui sont les présidents. Oh, bah, on a permis je suis en train d'aider notre protocole pour nous passer sur la mission à mon uniforme. Mais souvent, l'artiste est dans la bébé. Nous, les ambassadeurs. Initiative Oyo, la thème Oyo, nous avons des comédiens. J'applaudis d'abord pasteur de la foi. Pardon, la carte de nous avons des comédiens. Comment vous faites belé? Les inspirations, un rêve Oyo, qui nous salle dans Zambie. Ça qui est, fille, artiste et comédien, il faut que ça guisse bango, pose à la place moko bon sambela, mutu na mutu, amiyambo na bo solo, les noms là les ali, oyo, et ça grâce, sont ratés grâce oyo, on dit qu'un artiste, oyo contemple na bandiera ba fétiche. Mais lelo, au cas où tu mutu na mutu, afongola motema na ye, amitika, na maboka Nzambe. Ba journée bo depuis que banda association et ça l'a raté. Zamba pambola pasteur de la foi. Abla qui se lève sous les belé puisque na moni. Ba explication pour la kaka. Abla qui se mingi que on négociation au préfet le malobi. Torozongo à partir de la journée à lelo. Effectivement, Bolingo sera raté. Bolingo Mebo. Et sera raté. Et sera raté. Wali musigulu wanakie kulubiti yaswe sama amen sama amen vraiment ambiance moya kitoko eza naturel oyo ezomona vraiment na biloko bacomédien ya biso bozomona nde bakopinela vraiment Nzambe kolingo oyo na kolinga ezala vraiment ya solo na kati ya mitema
nyonso nzambe eza malamu mingi koleka rendez-vous na biso ezalaki lelo toya kokutana po totosambela toimplore mawa nzambe na kati na biso na milie na biso na mosala na biso tolaka eza mpulaka toza awa donc nzambe lelo azaoblige asala donc nzambe lelo azaoblige asala mpo lelo toye na décision sai toya bato ya basumu nzambe ka moto alimbisaka nzambe ka moto apetolaka mosusu te yango toyekolela mawa na ye solution libanda eza te eyaka mpa nzambe c'est lui le créateur ye moto akreye biso yango toyeba na ye moto akreyaki biso alikola biso solution liloba mpona bandeko bacomédien oyo baye te conseil nini kopesa bango le salut est individuel mwa liloba mpona pasteur de la foi nzambe akontinue toujours kopambola ye kobatela ye awumela mpona biso impression na yo eza nini mpona journée ya lelo On est dans la joie, très satisfait de l'initiative. En fait, les hommes à chaque jour, d'entendre aussi grâce à l'élo, on ne fait qu'exploser parce que nous avons quelqu'un qui a fait une invitation à voir pour sa vie, parce que c'est ici la vie. Vie est dans la Malobanzambe, bon mot est dans la Malobanzambe. Alors, là où nous avons cette initiative, on peut être dans la joie. Bonjour maman. Bonjour. Impression na eza nini pour la journée à lelo? tozokumbisa nzambe tozocelebre nzambe tozosanzola yesu esengo na ngai yango wana liloba mpona bandeko oyo bacomédien baye te ezotala bango mutu na mutu ndenge ayambelaka yesu mpe mutu na mutu ndenge ayambaka pela nzambe ezodepende mutu na mutu liloba mpona pasteur de la foi topesi ye merci nzambe na ye azwa lokumu toyebi eke nyonso eza malamu eza journée esengo parce que David alobi je suis dans la joie quand je rentre dans la maison du Seigneur. Toye na ndako nzambe Bible lobi là 2 ou 3 sont réunis à mon nom je suis parmi eux donc tant mi balé mi sat basaka pour Yesu aza kat na bango et comme il est fidèle na maloba na ye aza parmi nous. Jésus est là. Abengi biso le asangisi ba comédien to répondre na mbela ya nzambe na nzela musala Jean-Paul Mayata. Toye kokumisa nzambe toye tosambela toye tomibondo na nzambe toye musala na biso soki lobi toza kosala makasi na biso comédien ayebaka nzambe nde mutu atombolaka. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle nous fait suivre aucun chagrin. Musala ebebaki ekoti bonganga ekoti bondoki ekoti bondumba kindumba oyo yaki lesbienne yaki pede mambo mabe ekoti ebele bapoison ekoti koyina na ye makasi tokowela nini fanatike ya elombe aza elombe ya masasi eza masasi oyo alingi bino nyonso alingi bino nyonso conséquence ezaki mosala ekufi liwa ekoti liwa physique kaka te liwa mpe ya mosala mbongo eza susu te bamarché eza susu te baproducteur basusu te mosala ekufi kufa ekoti na mosala to biso mosepa nzambe ye mokonzi ya solo. Pasteur Toto, initiative euti wapi ya organisation ya lelo? Mungu nzambe atambola so nzambe atindi ya salelo on benga biso bawuti donc eza ainsi dit l'Éternel raison pour laquelle on ndenge ezolekana parce que il est derrière la parole pour derrière sa parole pour l'accomplir. Ezaka pona ne auto ezala chaque fois chaque année. Ezaleka konzamba tindeka tosala ngonzambe mona ba comédien ya moto sali le reste etikali ya ye ko otinda biso bosala boto sali sur activité to zeli parce que son nzamba tindio to sali au réussir. La Bible dit ils étaient poussés par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc so osa poussé na Saint-Esprit to ko oser te pour to arriver. Donc je veux dire que Christ azwa le kumpa makambo atindenga na sala il est derrière akokisi yango azwa
parce que tozokende tomonaki bato basala prière ya confession prière ya kumbe koleka bato kokumisa nzambe yango ezala biso tomoni ozobina na esengo sentiment no eza nini par rapport ya journée ya lelo? Non, eza journée esengo parce que eza moninga na biso artiste comédien mais aza pasteur de la foi azoki likanisi ya kosala journée moko mpona biso yango nomoni nga nazalaki moto ya liboso na bimi na piste mpo bato balanda tobina tosepelisa nzambe mpo tolingi ke lelo oyo eza esengo makasi mpo omoni tokufeli trop bato malade trop mosala tosalaka pasi trop toza na basponsor te toza na bamesene te mais chaque semaine tozoproduire baspectacle oyo ekosepelisa bato oyo ekopesa toli na bato mais moyen eza te mais grâce ya prière lelo oyo totie reliki yanga ntake président ya bacomédien nayebi ke nzambe akoyokela biso mawa pour ke nzela na biso ekende liboso. voisin to ndeko moko azokoenvie ye libota na ye yebeloko te mais moto wana sa penepene a glissé quelque chose peut-être na poignée ya motuka peut-être na kiti ya motuka na ye peut-être na mai ya komela to na eloko akolia to na kiti ya biro to na mesa to na dossier moko ekosala ke moto wana ntango asapouye asimbi a touché ou d'une autre manière je ne sais pas moi et moto lobi akomi kobela oni eza poison pour réaliser moto wana tika esu na bomoi te. Bien aimé par là, tu dois comprendre que akufi na liwa ya nzambe te. Donc il y a quelqu'un qui est à son côté, mais à créer le liwa. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas tout le monde basala dans le cimetière, bakufa po basala mabe. C'est pas tout le monde au batika biso po basala ki kaka batu oyo liwa ekoka ki bakufa te. Il y a des innocents. Oh lelo bana sama bele pourquoi? Pour basala ki prudente. Dans la Bible, un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Bien aimé dans le Seigneur, la sopesa merci à maman Nabiso chocolat parce que elle était la première, si c'est la personne où yotango a passé un message, na zongi na message, oyo kulutu nanga ifosté sukari elombe a passé kinga na RTNC, tango ya rochefi kamundoiria saki malade. Alors, pasteur, on ne peut pas organiser une prière en faveur des comédiens, des artistes et comédiens. N'a un message à ma soeur Chocolat Nzamba Bamboula aussi. Dans un message, je priais quelque part. Dans un terre, dans côté une église moko, dans Fukami, dans un sambela. Et le Seigneur me disait, message ouana, ainsi dit l'Éternel. Que Baptiste va au faut mort si vite. Loué Kolanda Baptiste. A un message depuis longtemps, tant que papa Nabiso, grand frère Nabiso, Mundori était encore malade. Mais Nzamba Yebisi, mais tant que Mouni de Solange a Koufi, ne a su révélation, à comprendre l'habité, Naboui charge un message all. A Benganga Zouangata Sala Voice, j'étais à l'aéroport d'Engil. N'a su message naïe. N'a gloire à Dieu. Et quand le Seigneur m'a confirmé avec beaucoup de messages, il y a des besoins d'Abiso à l'étranger, Bamsou n'a tindé qui bango. Na WhatsApp, ils ont même cité le nom de quelques artistes. Et j'ai dit Seigneur merci pour la confirmation. 3 fois et comme un message ensemble, le Seigneur n'a pas quoi retenir. Sacrifice énorme. Et après certain temps dans le bina pema, maintenant tu as le message ensemble. Je me suis dit c'est vrai. So ba benga basala ensemble, ba wumbu ensemble. Et ça la solo naza penza mo ponzoto fallait paiement coller ça ya passe tellement travaille durement au comme na poko olia des fois bazo supplier même ibana même moi si azo supplier bima olia to lo bako ça ki nanzala tellement travaille durement dans le Seigneur pesanga makasi na koksa mukano na yo de père que livre pesinga na tanga na boy na kufa na place oyo tata et sengela ki na loba po kwa ko protéger ngai. Yangolo na ina kabula na tangu moke. Temi moko lobi la sentinelle sonne la trompette. La sentinelle sonne la trompette. Sentinelle azanan. Sentinelle aza babenge na dictionnaire soldat. Soldat aza mutu asalaka na armée. Et quand le Seigneur azobenga basali na ye ba sentinelle pour leur dire ceci.
na tchebino na kati ya armée de l'éternel, c'est-à-dire na kati ya mapinga ya mokilité mapinga ya nzambe pour que bino ozala wana soko tali na armée même président de la république confiance na yesa plus na responsable ya armée parce que soki armée sa makasi te na mboka na ba frontière nyonso banguna bakokota raison pour laquelle na frontière nyonso que ça soit frontière terrestre ou aérienne au monde na kati ya armée tozana ba police tozana na armée o ba benyango force armée aérienne donc on est juste pour nous veiller dans ma camétali frontière na biso na ndenga likolo tozana auto bengi force armée fluviale on va veillaka na ma camétali mai oso katsa mai oso kena fleuve au traverser Brazzaville mais ezana ba limite au Congo asuka kana ba soldat na ye tant baso tambola ba ko dépasser te ba limite sans autorisation ya bato bazana ngam parce que pour violer territoire beaucoup ça la considérer peu le col la rebelle d'où ma ça c'est ko beta alors armée ils ont assurer protection ya mboka mais armée na solo bela awa et ça armée ya mukilité na solo bela l'armée de l'éternel donc armée ya nzambe et ça armée oyo nzamba tiba soldat na ye donc c'est-à-dire basali auto bengi ba sentinelle avec quel c'est l'objectif ba veiller na ba âme na ye. Bien-aimés dans le Seigneur, Zamba Benganga, on était encore un simple frère dans l'église. L'église n'a pas l'église Mère le Bon Samaritain. En 1998, tous hommes même un programme comme un modérateur. Le Seigneur me disait en 1998, la télévision qui est dans la groupe à théâtre. Dans le bango toutefois, dans la salle théâtre et dans le groupe à Moutouté. Dans la kotala bambaka ou tozomona. Dans la télévision. Ozotala bangozo sepela bayana nga basa abartiste babanda liboso nanga tozotala mais quand le Seigneur me disait en 1998 kende ko sala groupe à théâtre na yena 5-6 batu na prière matinale c'est là où la troupe chrétien le Bon Samaritain et banda na 4 églises na bengi batu to bandi ba répétition première pièce théâtrale na zwaki révélation na ngo na pesa ki ngo thème azanzambe ya ba orphelin azanzambe ba orphelin. En 2001, 3 ans après la création du groupe, nettoyer que espace dans 21 ans, en 2001 et jusqu'à aujourd'hui, il y a 18 ans, tous en a 4 antenne. Artiste, comédien, azali enseignant. Artiste et comédien, il faut azala exemplaire. Même parole, il y a un abisso autotique, abisso mondoueri, il peut à son âme, il s'en a l'andaye. Alors, artiste, azao ya teaka, na lolenge na ya kosala. Seigneur, oko réaliser lelo, bakoki ko pesa message na nzembo, eko kokana te so basui papa na biso, masumu batelemisi, papa elobe batelemisi. Ba comédien, yebisa peuple na comédien. Et dis-leur, yebisa bango boye. Lorsque je fais venir le paix sur un pays, tango épée, ezotelema na mboka, tango ngai nzambe na telemisi épée. Na milliers d'artistes. Alléluia. Yaya, s'il vous plaît, soko ofanda. Merci. Merci. La nanga bien yaya. Épée ya monde à ténèbres ezo telema. Épée ya nzambe pe ezo telema. Na lingo comprendre des choses. Épée ya nzambe c'est telemi na milliers d'artistes. Épée ya Satan pe telemi. Na lobi bien épée ya nzambe na épée ya Satan. Na vous expliquer pourquoi épée ya nzambe, pourquoi épée ya Satan. Épée en Nzambe et telemi pourquoi? Parce qu'il y a tant d'artistes ma pesi Nzambe Moukongo. Président Outolo Bango Awa Mokulut Outolo Bango Awa na mode de circonstance président Lomé lelo na kati ya théâtre et loko Nzamba bengi abomination et so salama na milliers d'artistes. Pédophilie mobali na mobali apesi mobali mususu nzoto na ye apesi ba sangisa nzoto lokola mwasi na mobali. Pourquoi pour artiste wa soma mutuka pour combien d'artistes sont pas comédiens mabala ba pikufi na poto mabala ba pikufi awa yaya likolo na yo yaya nzamba ko te la tekana nzambe telemi et puis nzambe telemi et puis nzambe telemi yaya luwa ndenge soya soto bongo li motema bien aimé et puis nzambe telemi nini telemi et telemi.
nayambaka bapele lokwa mosala nzambe un simple instrument moto azoloba de fois tani mpe koma moto ali mobali nanga kenda ipake kosomba lopango na Congo alingani na artiste comédien itele mbongo nyonso esili boyaya bakondane ona na kolibede ya aucun serviteur atazomemisa moto na monoko akodelivre pendake nzambe alobi non ana eloko osala te bacomédienne combien babomi babala bato bacomédienne combien bake kosala soki zakalara so zakalara mobali ya bato asala étranger akangi ye en otage baséjour esili alobi akokende te mwasi na yo benge alobi nakoprouve ye ozwi telefone osolela mwasi obi na olakisa yo mpo yo nde olekaka na tv ozosala banzonzingo ozobwakile bajeton yaya kolo mobali ozobwakile bajeton la bible dit c'est que l'homme aura semé il moissonnera kanda nzambe telemi na baartiste yaya combien d'artiste mibali baza awa o balingi basi ya bato na poto o balingi basi ya bato awa ala pusoki akeya koteli yo bongango okufi alolobi na sokufa liwa nzambe charge ezosonga na ntfc ezosonga na bapakosiko ezosonga na emo nous le vivant ezosonga na kati ya tokanisa o artiste akufi bayaye bakomi kozala makambo ekomi ebele soki basali mpe oyo bayibi mbongo basali mpe oyo balie mbongo makambo ezosonga kaka epai ya bampaka oyo pourquoi me ntango ozoki kozwa biloko ya bato oyo eza di na interdit okufi message ekomi mpe ya bato o association balobi nini église mbote na biso wana siko épée ya nzambe n'est-ce pas toke papa lorsque je fais venir l'épée sur un pays tango nga nazomema épée na ngai na milieu ya baartiste bacomédien précisément et que le peuple du pays prend dans son sein un homme yoka esengeli na baartiste comédien bazwa moto moko kati na bango yoka iloba nzambe tango épée na ngai etelemi baartiste comédien bazwa moto moko moto yango yo ngai yo na telemi oyo ya boponinga nde mpe toluka maître Faustin Suka lokola jirise na biso mpa tokimelaka sambaka mpo na biso ndenge mpe nga nzambe azwinga na bandeko mosusu basala bandeko yaliko basala nzambe baza ebele bamama omengo baosala nzambe lelo toza ebele lelo nzambe aponi biso alobi boluka moto moko baartiste na milieu na bino boluka moto moko mpo asala nini eti et l'établit comme sentinelle botya ye lokola sentinelle naza mwana nga mpe na okufa toosambela te mpo tokufa te toosambela mpo mokolo moto okufa na biso me tokufa lokola baklisto yango na oyebi biso azar eza te nzambe akosala nga mpe nazala nga menuisier pasteur nakosa mpe pasteur cordonnier mais pourquoi alingai nazala pasteur artiste comédien orke comédie natangi te nazala badiplôme babrevet biloko ebelebele nazwa mais nazwango na domaine ya théâtre te théâtre toyekola mpo na mikolo mpona bandi théâtre esika nazoloba groupe le bon samaritain nalingi eza lokola groupe salongo obien eza lokola groupe na biso simba mpona ndomona badiscipline moko boye wi bagroupe eza mpe ebele me nalobaki nalanda linie moko ya ndenge wana eza mpasi mpo chaine osala groupe ya théâtre obwaka bato te na congo mais otali groupe salongo babanda obwaka te otali groupe simba bazobwaka te donc eza facilité et je me suis dit nakolandaka linie oyo ata pasi nalandaka linie oyo nzambe akomisanga alléluia nakoki mpe kozala menuisier yaya mais pourquoi nzambe alingai nazala na milieu na bino oyo botelemisi na milieu na bino lokola sentinelle asonne trompette bokamikosi asonne trompette pasteur Rebi asonne trompette trompette yango nazosonne na miso na nzambe mpe na miso na artiste voilà la trompette nazosonne pendant que nazoorganize journée oyo eya na baretour ebele ezozelanga liwa mosusu eza lie na milieu baartiste te eza na famille na bino bamoni osomi mwa motuka moko mama kulutu na bino tata mwasi alobi mwana ya marguerite akomi na mbongo akomi kosunga mama na ye bitumba euti na famille mais ekoya kokomoka artiste biso bato tokolela famille no bato baoyebana te bamonanaka mokolo batiaka bango penepene na cercueil mais mingi ezalaka famille artistique ezalaka présent masumu aza wapi bongo losanjo yango aza tomonaka bongo bango baloba bango baasociation waye bato yango atokalisa waye basalisa yango bakomotuna bacomédie me baotuna te noko na ye nano aza wapi o baartiste bolobi nini tozosela kaka bino mais ntango baoselo bacomplot mpo baboma yo obanda oyeba te me biso tozosambela charge esonga mpa na biso combien d'artiste bakontaka na kriste ti lelo oyo tozosambela mpo na bino me baretour ya nsima na bino soki 10 demo baasima na yo bayo koluka biso
ya toni ba ya lukanga ata baza ya famille mais ba ya lukanga ipo ba lobi yem ta sambela pour na protéger bango pour nzamba katela bango ne komoka vu message à ça na activité o ba bongisi ba bomanga pour ndenge na zo lukana sauver âme ya artiste pas inanza message ça soki o titembe o tuninga na voice na oye biso artiste comédie a vu message wana asa moko ya artiste ba yebana na mboka alobi soki epé telemi sonner trompette na sonner trompette na sonner trompette ya trompette na zo sonner na lobi liwe telemi epé telemi ata na famille na bino ata na milieu artistique ata na milieu oyo wape makambo mabe conduite no mabe oyo sala monde ténèbres si bakangi ba arrêter et comme ta o sengi yokota na se et si bazui kombono ba tena liste bato bazo kufa ba message bimi partout na izo yebisa bino batangi ba kombo ya bato ba okufa nani andimaki après ya fika ekozala Solange Mindondo soki liwe bangi Solange Mindondo te ekobanga kanga de la fois artiste na ye mwa sima awa namoni na matanga ya mundweri Solange en mouvement basimba ina papa na nga bazoyemba nzembo atosangana tolingana na NTPC mais où est-ce qu'elle est aujourd'hui azaki pe na ba projet lokola yo azaki na ba projet lokola yo na fin na bino ba artiste et comédien ozape na ba projet oyebi mukolo botama oyebi mukolo bala soko bala oyebi mukolo sana ba rendez-vous ba voyage ba déplacement mais ce qui est vrai oyebi mukolo kufata te na lobaka ngona ba makambo to kanisa na ba nzimbo to yemba to kokufa ya to kufa ya vi ya to kufa ya susi biso nyonso to kufa asu neta to kufa anda ko so yeba ko mais ça n'a pas tout papa jier usamza baza ayoki trompette mais ayete oza mutu ka bien mais ça n'a pas tout kufa na volant oza na ba faire à bien on a succès mais ba le mondial ba kufa na succès j'étais encore un enfant maliboso na mona comédien kufi ezaki ne matanga ba le mondial so tuning avec beaucoup de respect place ezalaki nazaki tellement mwana muke na bima na kimuyibi na famille pona ke matanga na yebi place ezalaki te pona yeba na communauté na kenaka na loyenge mais na yeba ke garde civile ezala ba mikolo ba yebi makambo garde civile ezala matanga wana batongo otala ko biso to kwati toza musika to moni okoti na barabara oyo okeko bibina na barabara oyo elandi na sima parce que moi ozonga na même nzela ezate wana ba opesa nga raison j'étais là tango ebale mondial akufa siko yo okufa te oyoki trompette oya te po yo oya na succès bamsu balobi makambo ebele ba contredire journée oyo mais bien aimé retenir makambo na zobebisa yo loba na sala na nzambo ya sala likolo na sete mais lokola j'ai pris un Dieu vivant oya so forme ya moto akita na se akufa se kwa za na bobo oyo epée trompette c'est sonné pour épée c'est ça nini et la te et qu'on continue mais oya koyoka soit trompette te yoka résultat tango yoki épée et l'ennemi de la foi sonner trompette sonne la trompette et avertit. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date,